Como bindele pe ba utabono. Siko lo sambo ye e komi na tango nini. O lo sambo ye. Tozo andakisa ya koko na biso. Koko na biso ya liboso tango ya boti ko ya yebani. Ba komi ebele. Wana na ndimbola bayo bakuza ko ya kotanga bantino ba zo ndimbola moko komba ko ka kweza laki na ina menga na ope exemple ndenge lo sambo bandaki. Koko wana tango akoli akoya kokufa. Ba ozo moko ya bana oya botaki bate représentant de akoli mokonzi ya bana nyoso bakanaki. So tango makambo ezokwea na kati ya mabota na bango bazoya epai ya oyo bataki mokonzi po ndapeza ba solution. Nde oyo mokonzi wana esika oyo amonike asuki na kopesa yiyano. Nde bongo akokende kosambela sikoyo koko na bango le papa na bango po ete tango ya azalaki mokonzi azali kopesa biyano na baposa nyonso bato bazalaki nango. So akobelela papa na bango aya kosunga ye po bazwa solution ya likambo wana. Nde esika ebotami losambo ebotami aparti ya wana. Eza nango ekekote ekeko-mindele nde mutu baye kokotisa bongo mpo atoyina bokoko na biso. Matondo ne ya nongoza ya mibale balobi ngonza omukimona azala na ye mokoti azala na badisiple na ye mpona likamfo mokimbango badisiple batangaka bango te. Matondo mingi na mutuna na banzi Mobutu mpe azalaka ye moko te azalaki mpe na bato na ye me batangaka Mobutu. Donc na likambo nyonso bazwaka mutu yango bakamwaka yango batangaka omoni toza bato nde oza mutu oyo ezalaka très important na bomoi na yo eza mutu na yo kote okokokana na moninga na yo mais soki moto atalika na mpasi na yo amoniki te oyo eza tibwabwa omoni mosu na mosika amonaki ndenge ozotambola okokani na tibwabwa mais ntango atali na mutu na yo amoniki ete oyo mabweni. Donc na bomoi ya mutu ezalaka na ntina yango batangaka kaka fumukimbangu mais na kati na yazali na badisiple baotanga ye po ete ye ezalaki acte central ya etumba. Matombo Ngoza na vavangu Fontimba Fuji na bilika Fontimba Fulinka usananti Matondo mingi eza mutuna kitoko na opepa kaka ndakisa pasi na tango bakoko na biso bakoko bakolaka na masese na kati ya zamba banyama bakomi ebele mokonzi ya mboka alobi bon toza na posa tokanga banyama mpona toza na fete abengisi bachasser nyonso atindi bachasser bakota na zamba mpona koluka nyama. Ntango bakoti na kati ya zamba chasser na chasser ifo alakisa bokasi na ye mpona kanga nyama oyo mokonzi asala ye nini oyo aza na koposa. Kasi ntango bakokanga banyama nde bango nyonso bakozonga epa nani epa mokonzi mpona kopesa biyano. Elimboli nini bayindo baza ya kobunga ebele. Kontina mobimbi ya bayindo Afrika eza ya kobunga makasi. Ntango tata mokela kotinda bato mpona kobikisa bakozala kaka moko te esengeli bazala ebele. Mais na suka tokosangana mpo tosala force ya religion. Ngoza bato balobi oyo batangaki baafishe na bino bino bokomaki yango oyo c'est le mort antérieurement bino bokomaki yango sikoyo. Matondo mingi bayindo baza très curieux. Omoni tokomaki laisser le mort antérieurement eza mpona kotalisa bino ke bondimaka buzoba parce que mutu akufi akokunda mutu akufi te oyo ye déjà akufi akokunda oyo esupolani. Donc omonaki eloko wana moye esalama me bayindo bandimaka yango omoni sikoyo. Donc tokomaki nyango mpa kolingaka nde eloko wana boza très curieux na makambo wana nzoka eza na makambo ya busoba omoni laisser les morts enterrer leurs morts. Mutu alobango eza nani mundele na kati ya bible nde baloba botika mutu akufi afunda mpe moninga nde asali nakufi. Soki tokei sikoyo na ndimbola nango
eza lokola boye moyindo aza ya kokufa moyindo aza ya kokufa kokufa ya moyindo ngolo bateke muta kufi boye ke akufi te tant que connaissance histoire na yo eza ya kokunga c'est que kokufa mobimba yango wana sikoyo ntango kosalaka badébat entre bino na bino bachrétien ezalaka lokola boye otanga lisolo Moloko accueilli epai ya éléphant ayebisi éléphant omoni ngani omona nga moke na nga naza makasi koleka yo éléphant tali na mboloko abi yo moto oza moke bali naza makasi koleka yo soko oteteme nga nabwakelo singa okanga nga nazala na zamba yoza na esobe tokala kobengana oyo kobenga moninga bilanga na ye azwi éléphant tala mwani ya moya moke oyo tobanda osika bite lobi daba na ozelologi ya suna betika sifle sekenga na ye daba mboloko alongwana ake epai hipopotame na mai hipopotame omoninga boye na makasi koleka yo olabi tala mwani ya boye na makasi koleka yo sika na kalisi singa yo na mai nga na zamba na mokili tobendani nga na kobenza yo tala mo eloko moke mokabia soko tete tosala ome oyo kobenga moninga nde wana kozwa bilanga na ye abilelo abite tosala molobi zabalobi moloko akei lo ekoki aya telemi kola nzete abeti éléphant ngai abiso asinga abwaki singa biso asinga mikangi ye moko kota zaba akei bina mai hipopotame abimi biso asinga azwisi kanaka abiso muna beti kuso ekowani kobenza ate biso likola nzete bamoni bale éléphant na hipopotame ye ake na bilanga ya éléphant yande manyo sikoyo hipopotame okasali mboloka moke akoni makasi wa azwi yango wana kuna mpe éléphant abi sikoyo mboloka moke azwi makasi wana ndenge mindele baosakana na biso omona te partenaire na tv oyo alobi yesu asalaka kuna mpe alobi yesu asalaka me mindele bato bakotisa bango yesu bafai na bango nde nalobi matondo tozikwani lokomelaki bongo lokuta wana matondo mutu mais siko balobi bundu bya mayala na vuvau bapratique wana oyo bundu bya mayala eske yango mpeza valable ape na vua moto kozami bandika matondo mingi moni bandeko na nga eloko ya liboso na bayebisa bino eza meme tozwanga lisula edingwe edingwe abimisaka bato micopo bato batalaka na tv edingwe azobimisa mutu micopo me eloko mona inga nayebisa bino ezalaka makambo babongisaka yango bango mibaye na katiere wana ndakisa na kopesa bino boye dernièrement bauti kokunda na tata Raphaël donc na vene so otali micopa mutu na telema nano moni micopa mutu ezalaka awa soki bakati libumu awa micopa esaleli ebimi me dingwe akati micopa mutu azobimisa ngo na se awa moni ezobimela nde na se awa soki mpe bimi ebima mpe na moso ekute mucopo ezalaka molai soki bakati baobima ifo babenza ngo na nini na mulai mpona bato bambela metema mutu eloko soki ebanisi bato ezalaka nini ke batala bien ezalaka kaka somo wana ntango ebimi na makila na sali nini ameli attention bato okeyika na nini na komela wana me kei te baverifie pena eske pena eza pena mutu pena soki batalaka te ezalaka je ya bato wana mibale ezalaka lokuta mais bien planifié bamosusu baloba ezala lokuta te ngunzi ezalaka ya solo omoni tv omoni baofilme biso nde baofilme to baolakisa ngo na tv baolakisa ngo ndenge nini baolakisa ye mosusu bato bafandi kuna yo mofandi omona epana bato bango wana kuna siko soko puseli na tv yango osimba bato yango osimi bamoni vitre ese eza mpena kuna ngo donc
olingi koloba nini bascenario wana bayokanaka yango bango na bango meme ndika wana eza nango ndika te eza gene mpo koimpressionne bato parce que mpo na nini soki tata mokili apesaka mayele wana po ete ndeko moko atuna nga babi na bakoko na biso ezalaki likasa kaka boye pa opumbwe okomi kote mosusu nde na oprofite na pesa mpe biyano na mutuna wana soki bakoko na biso bazali kopamuka babenga kopamuka soki bakoko na biso bazali kopamuka mbele basala bwatu te mbele basala bwatu te mbele batikaka kopamuka nesala nini ekontinue mais lokola basalaka bwatu seke bakomai na difficulté osala nini ya kokatisa mai tata mokili asungili bango na mayele bazwi bwatu basala nini omoni donc tolongwa na mokili ya fiction parce que mokili ya fiction yango ebebisi afrique afrique ekoka kosala te po ete batia bamema bango mokili ya fiction donc moto alali aloti atongi ndako ya monene ya immeuble alamwi na ntongo ekamwisi ye azomona te na kotonga ndeni na ndoto fana etikala na ndoto nzoka na ndoto balakisi eke soki osali makasi okotonga ndako ya nini mais lokola atali na filme babi motu mo atonga ndako monene alaki aseki bango basalaki ne babotamaki na ndako na bango nga mpe moyen asala ezalaki eza na oka ndoto nzoka baolakisa yango ndenge wana donc tolongo na mokili ya fiction ya makanisi ya koloba ke pupupu ekomi boye pupupu ekomi boye eza kaka ndenge lisolo bayebiso bino tata mokili asala mokili ya liloba nzete ezala nini ezala nde kota na mito ya bayindo nde bayindo mpo bako otambola na eloko wana omoni yango moni baomona ke ifo nzambe kaka po bayindo bango babika po te ifo komba révolution ezalaka komba nzambe nde alataka na kati ya révolution alamusi konfiance bato bobunda mpoke mindele eza lokola aigle azoya mpona kanga bana ya soso soso awa bana kobunda na aigle omona soso esika azalaki esika bino mosusu azotya makeleni soso azataki kombekombela soso azotya makeleni bazala mayele babi afika amoni eloko nini seke eloko mabe ninge etakeni bana na ye omoyeba okisa bantaka nyabunda na nini na banke eza abengaki nzambe ya osula ye to asalelaki bantaka na ye asali bantaka ne na yeleyo mpe bazwi mwana basaleli aoloba na nzambe moto azwi mwana to ege moto azwi mwana po biso ta bana bakokufa nde tookona ne nzambe eza bereenda biso moko tolonga na vi wana ya distraction na vi wana eza donc tolonga na mokili ya fiction toya na mokili ya réalité mokili oyo po tobunda te mpo kolanga na so ezala matondo moza mpenza na bokeseni wana mokili na mosu balobi moki mbango aza mpenza aza moliksi na biso bayindo to na baafrikain moto na bango ezala matondo mingi omoni mutunana ebotisinga mpe mutuna moko epi bayindo balobaka eloko moko bayebaka te nga na kotuna bino so mutuna oyo tobotamaka bana ya bato tokomaka mwana ya moto tobotamaka bana moto eza pena ya solo tobotamaka bana moto me ndeni biso loba tokokoma mwana ya Israel na molimo yango nalobi tobotamaka mwana ya motu to tokomaka mwana ya motu ntango balobi ke Fumukimbangu ayaki mpona kobikisa bayindo to baafrikain mais ifo koyeba ke bayindo nyonso baza banani baafrikain soki yayaki mpo kobikisa bayindo seka yaki kobikisa baafrikain ezala bayebaki eza na poto kuna omonaka na bateme oyotala bamachi wana telema aza moyindo akenda kuna na colonisation mboka neza wapi mobikisi nani Fumukimbangu matoyi mokila mosusu munza balobi prophétie ya Fumukimbangu 4e président sikoyo biso mpe tozana elekongo ya 4e président bon makambo yango ezobalana te na makambo elobama bon babi na ye président oyo na biso eleki na biso na mondele donc sikoyo makambo elobama ya 4e président na biso mpo nini ebalani te matondo mingi ndeko ndenge oza kointerprete mituna ya bandeko soki oboti mwana oyebisi mwana ke ngai naza na posa okoma docteur eloko ya liboso okosala okotisi mwana classe soki yo papa okalikile
moi na oyo abandi classe na 6 ans tali sur la 6 ans c'est pour primaire de l'eau à partir de 12 ans aussi c'est école primaire 6 ans secondaire donc il à partir de 18 ans moi na oyo aussi ça secondaire à question université on a souvent au la 4 ans 3 ans 5 ans de l'eau moi na oyo soit comme na âge à 24 ans c'est que à 6 classes comme si on a messi à ça kasi soki mwana ke ya ke kotanga papa ta calculer 50 fois mwana ça na classe mwana bali ko doubler buzo beza ya tata to buzo beza ya mwana na bali za ya mwana po te tata tinda ke pona sala ni aswa mukimbangu alaki alobi na biso boye bayindo bakotambola boye bakolekela boye bakokoma boye siko tokomi na époque yango oyo esengeli bayindo nyonso balanda prophétie yango bakona bango bakobenda isayeti siko ntango obenda na mikolo mpe esali lokola mpe yenga na kokisi te moye balongwa parce balaka epasa na kani lokola bokobolela ye baosala nini lokola ti mokolo bokokomprendre ke eza ye nde bosungi ye asali nini akokisi omoi eloko eleke mpo bayini yango okomaki na biso nete na esika yango kolie bato nyonso eloko ezolekeza nini bato nyonso bandimaka nde fumukimbangu te mundele mutakanga fumukimbangu atia ye 30 ans na bolo so mundele ayebi ke fumukimbangu alaka ntango ngonga kokoka mpona président wana bana kokokisa soki totiki kaka président nakokisi bato nyonso baoki baolanda nani fumukimbangu parce moto alaka eza nani ezai il faut biso to bana kokumisa président na akokisa te alongwa po te baloba fumukimbangu prophétie eza ya nini de guerre tout ça on a kata mboka na biso yango wana mais yango musa bango bazokia na kasi po professeur fumukimbangu ezalaka ngai sikoyo na ye omoni prophétie nyonso eza na soutien atindi na politique atindi mpe spirituel soki bana kososolisa banani bayindo bokeba parce que soki torate kaka ye toke na colonisation ya 600 ans epa bachinois toza na risque donc ndenge tozokende boyela nde tozobundisa baprofesseur fumukimbangu oyebaki bachinois bakomi kozosala nini kokota deja epai na biso soki torate colonisation ya bachinois boyebaki ya bamindele tolie kisuka dendo bonga bachinois ekozala kisuka nini matono tozokoba kaka na mituna ya bandeko musa balobi mindele na bakoko na bango na bokoko na bango bainvente epo mosiko biso matando mingi mindele na bakoko na bango bainvente bongo biso eske yo mpena olingaka bakoko bango obinga bango bandoki te olingaka bango te parce que na makambo mwingi bakoko basalelaka biso na opesa ndakisa moko na kati ya libota bana bazobela donc bana bazobela bosambeli bana bazobika te nsima nango ekomi na mongo moko okei na hôpitali moko mpe mosu ya pene papa basali mwa geste moko bana babiki olie kofanda na yo ndenge bana babiki oke na église otelemi ndenge bana babiki moto asali boye eza yesu omonaki yesu mpena ye abikisi bana omoni so ndenge tosala nzoka bakoko na biso bazosala sanke biso moko toyebake bakoko basalaka otambolaka ozoloba boye ngai esika bakunda motolo na ngai eske bayebi nana ngai yebi esika bakunda mitolo na ngai soko olobi nango epesako force oyo elebisaka yo eza force sikotango oloba esika bakunda motolo na ngai eza bakoko te eza bakoko donc même mboka na biso leoni ezosala mboka tozwa neti léopard équipe nationale biso eloko tokoa te eza nango bajoueur te bajoueur te baokoati te équipe nationale ezali 1974 léopard oyo ezalaka na 1974 bango wana bazwaka coupe ya moseka bango wana bakenda kobeta coupe du monde sikoyo mosala oyo basalaka bafutaka bango te nde bajoueur wana banyongaka konyonga wana yango mpekanga léopard sikoyo ifo leta na biso basala nini basala réparation ya banani ya bajoueur wana oyo akufa kasi aza na famille omoni donc spiritualité africain eyebisi binoke bakoko na biso basalaka botika kobelela bango bandoki moye basunga bino na bafamille eza te eza lokola nzete oyo boyona nzete na misisa na yango
mundele ta wayaki akati nzete kwei oyo kwei oyo kobota te oyo kobota oyo zaka na nini na misisa siko mundele asalaka boye akati nzete azwi ya likolo akenda ona misisa ya nzete mosusu asangisi siko yo fandi ozosela nzete ebotaka te ozosela ebotaka te mpona nini po ete misisa na yango te nde biso mpe tozali bakata biso bakoko na biso bandoki bake kokomisa biso bakoko na bakoko ya mindele o abraham koko na nga abota tata na yo isaac abota nani oyo te banoko babelge mais noko aza ndeko ya mama siko belge akokoma noko na wana likamo nini lignage eza wapi donc tokoma kopesa valeur na bakoko ya bato mosusu olingi topesa valeur na bakoko ya wana ya biso moko nde ntina yango wana ndenge koyokolo bake mindele bapesa valeur na bakoko na bango yango izosala mindele basali bamata bachinois bapesa valeur na banani na bakoko na bango yo monaka ya chinois komo jean aza te ekoma chinois nini tincha moi koma chinois mais totunana awa bakombo eza nani bafrédéric baza awa bajean baza awa efe mindele baza awa te mais kombo no japon nani so batuni yo kombo no nani otuni ya mboka loki yo oya mboka nomona oyo ezali ya se mais chinois otuni osotuni chinois kombo ne nani ayangoli mbala moko bandanga na esika oyo ozali kolinga kombo na yo ya mboka nde yango ekosala ete bakoko na baya koinspire yo okela matonga Mangumba balobi tomoni na kati ya mokili mindele baza bato biso mpe bayindo toza bato ngunza nabala shega mondele te pwani matonge mingi soki napesaki ndakisa wana ezalaki mpona kondakisa mutu boye mutu azali ekelamu oyo tata mokili asala na baperformance nyonso parce mutu azali koraisonne azoyeba mabe azoyeba malamu mais nyama kuta azali mutu arezonaka te nyama oyo arezonaka te mais azoyeba kotosa espèce na ye mais yo mutu orezonaka oyo kokota na mindele ezalaki mpona kodenigre bayindo bakoma ntina niveau oyo mondele akomi kobenga mo banani makaku omoni parce que oyo bakole ye oli aboya yango aolinga kaka yango na logique soki lelo tezoro eza na kaka mokili eza ewuti na abraham mpona nini lelo oyo mindele bakomi na problème kuna bamisilima bakokende kotiela bango babombi wana kuna nzoka bamisilima baza bana ya nani ya ismaele bauti na nani na abraham na agar soki abraham abotaka nde na noire te mais ismaele asaleli asate me baarabi basaleli mpe bagere baobomaka te bango egeza ine ezala te mais okoya babota nde wana batia sikoyo desode na nini na mokili omoni lelo soki biso bayindo tozorumela kobika parce que bandeko na biso oyo bakende na Europe bakenda kobota wapi kuna siko il faut nzamba bakoko na biso abeta sikoyo Europe mais azobanga soko abeti na bandeko na biso bakosala nini bakokufa nde yango moi tozorumela oyo oyokai migoto eleka bamai ezokotela banani bamindele yokaki eza nini ntango oyo bana Israele bazobima na kati ya Egypte Pharaon azali komona nini abamona makogodo bana nyonso ya liboso bazokufa botanga na babible wana botanga banini wana kai biso mpe toza na période yango bambunda tozosenga libération ya bayindo tozosala balosango nzamba bakoko abikisa biso apesa bango mindele mpo bayeba ete ngoma na bango ekoki batika bayindo yango bomona bamai wana mais tellement bayindo baza distrait yango bokososola yango te mais na informe bino bamai wana oyo ezobetama na bapoto ezowuta po ete bakoko bayindo bazosenga ete mindele balibere afrique yango tomonaki bakokende kobeta bango kuna mikolo ezoya ekozala ku pipi apres tokokota 2018 bomona siko frappe bamindele nde bakokoya toki toye kotinele bino mpo bayobete kote tozokende danger ezoya matoni kaka momituna ngonza ya toro balongwe bundu ya mayala ni mwana nsemi bayebi eske mbangisa bango mpe kaka mfumukima mais cette fois-ci batina mwa yezu likolo matoni na expliqué donc bien exposé awa ntango fumukimbango atelemi na nkamba mundele aye akangi ye bana ya fumukimbango bazalaka misato biangenda kisolokele ya lungana ntango bakangi tata bakende ye na prison après prison katanga bazwi bana wana misato nde mundele azwi bango amemi bango na koloni na boma
mundele andimi ko supporter kotangisa bana wana kasi papa na bango aza na boloko bino bondimi pena ndenge mundele azobimisa mbongo na ye mpona bana wana batanga akopesa bango baenseignement malamu parce que akangi tata azonyokama me bana baosala nini bazotanga esa osiveye bana wana malamu te aosiveye azwaki bango mpona nini parce que mundele ayebi mwana lio aza nani tant que prophète aboti bana wana bazalaka na sang ya prophète bazalaka barévolutionnaire il faut na récupérer bango po ete elobi na kozala ntina bango nde sikoyo nde wana esalaki ntango bakomi na boma nde esika banyango oyebisa bana wana ke papa na bino raisonne diangenda azalaki na age ya 7 ans dialunga na 5 ans enani kisolokele 3 ans bana bazalaki age ya moke bayebaki mission ya papa na bango te ntango bazwi bana bake na bango na koloni na boma nde minde bango oyebisa bango ke papa na bino papa na bino azalaki motindami ya yesu mutu apesaka ye mission wana te ayaki kosala moso eza na komba yesu bana bazokola bayebi ke papa na bango mutu atindaki eza nani eza yesu tant tokomi na ane oyo ezali ke il faut tobanda kozwa baindépendance nde mindele bake korécupere sikoyo diangenda mpona koloba ndenge ngongo ekoki mpona kosala religion na bino to ti bango na église kimbangise eza religion oyo eza fonde epai ya pétillon na diangenda nde basala église wana yango bomonake lelo tozonyokama kombo oyo ekoki kobikisa bayindo ezali fumuki mbangu me soki na église kimbangise omona batie nani yesu siko soki kuna babiki balobaka na bikisi bango yesu moni soki mpe tobiki oka bato nyonso bayebi église kimbangise so bake na église balobaka na bikisi bango yesu nde moni fumuki mbangu abimi ne kuna alati ne babunza abokende mpona bolakisa ete lobika bayebi ne pai na ye makombo muda motuna mosusu awa bandinguza makambo ndeko nobanisa tobanda noya tokufa tukenda wapi matondo eza na ndeko moko nayebi te soki nakomi na motuna naozela napesa biyano ya ndeko moko atunaki alobi ndenge nini makambo oyo ezalaka kaka epa bakondo naye tokomi te matondo toke sikoyo na ndeko alobi ke soki tokufi tokendaka wapi matondo mingi ntango olalaka ntango olotaka ndoto ezalaka wapi na banzi ntango olotaka moto amonaka ndenge osali nini oloti me yo moko ntango olamuki nde oloba osali nini oloti do mokili oyo olotaka esika tokendaka mokili wana olotaka esika tokendaka yango wana matondo mingi naopesa kaka elembo moko olobaki na kati ya mouvement bakongo kala bazali te toza na baekolo nyonso ndeko telema pesa kombo na yo epai ya bato matondo mingi mokonzi na opesa biso maloba biso tobengami na kombo ya nekonifo bepa kobek wakale bolopeke tobengami na kombo ya nekonifo bepa kobek wakale bolopeke matondo mingi nabanzi wana azali mokongo te wana aza mokongo te aza mokongo te eza nini nalinga na explike bino eloko moko soki ozoki na lokolo balingi bapesa traitement na lokolo baopesa na motu to baopesa esika kaka yo ozokaki baopesaka esika yo ozokaki siko mundele akotelaka wapi na kongo centrale to akotelaka kote mosusu akotelaka kongo centrale siko ntango traitement ekoya ekobimela wapi yango fumukimango aza nani moto akongo centrale esika mabe ekoti esika mpe mobikisa yelaka matondo munda motuna mibale boboni na bino makambo ya kidoki yango oyo ekomisi biso bapaster bilembo na biso moye tosala yango eza susu te bokomprenaka nini yango na kidoki bino matondo eyano oyo na kosenga na bandeko nyonso motu na biso esala na ndenge nazoyanola sikoyo soki koko aloba na biso ndoki ezala na ye soki koko aloba na biso moyibi ezala na ye soki koko aloba na biso moto mobulu ezala na ye elingi oloba ete koko azalaka sage makasi ya kokomprendre ete ndoki eza don oyo nzambe apesi
na ndenge nini bomoni kindoki ezali kokamwa eloko kokamwisa mais etambolaka na bapériode soki tokomi na période ya elanga banzete ekufaka mingi nde yango esalaka ete motu nyonso atimola libulu pene mpona kotia mai kasi so tokomi période ya mbula moto akotiana mai te me nzete yango moko esalami ezokola nzoka ndi na période ya elanga mayanzi mpe ekomaka nini ebele me na période ya mbula yanzi mpe azalaka na ye me moya monana eza te bato nyonso na bomoi na bango batambolaka na te période ya bowumbu na période ya bosomi na période ya bowumbu bavaler nyonso to bato nyonso oyo bino kokobotama na yango ekopesa kaka état négatif ndakisa biso na kati ya mboka na biso Congo eza na mwana mwasi moko asali robo roulage mwana mwasi moko asali robo roulage siko robo wana biso moko tellement toza nanu na conscience te moyen topesa mo valer eza te parce que conscience eza nini eza te eza mpe na ndeko mosusu asalaka soulier kitoko namona ye na tv ane moko papa gris asalaka basoulier moko kitoko mais tellement nanu bayindo bakomi conscience moye bapesa valer na oyo ndeko na bango osala balata yango po ete ndeko wana azwa mbongo asala société mobimba oyo koengage biso mo na kati yango moi moye tokende kuna eza te mpo na nini po ete toza na période ya bowumbu conscience ya bato eza ya kolala mindele bazalaka mpe na basorcier na bango mais tellement baza na période na bango ya bosomi ayebi esika kotia sorcier na ye na kopesa ndakisa moko boyebi bieke bato oyo bandimaka bana Israele bakota na kati ya Kana ntango bauti na Egypte balekeli na désert bakomi na motu oyo aremplasaki Moïse mpona bakoma bakota na kati ya Kana oyo ezalaki mabele oyo balakaki bango to terre promise boyebi ke Josué azwaki 12 personnes atindaka bango bakei kospionnier peuple oyo ifale bango oyo bazali kokipe terre promise boyebi yango boyebi lisolo wana te eza bongo siko bato wana ntango bayaki balalaki na hotel boyebi balalaki na hotel balalaki babasa ndumba siko basa ndumba na moto bapesaki bato wana nini information ya peuple wana siko nzambe asalaki pa basa na ndumba parce que ntango bazongi bake koinforme ye makambo basa ndumba basala nini bayebisaki bango nde bango sikoyo bake koforme bato bakeli kokundisa banani bato wana kolandela information bazoki epa nani donc soki basa ndumba bayendaki yawe yana babike ifo mituna biso esala eloko nyonso kizengi zala na ye zoba zala na ye bakoko nde balobaki na biso esika ndoki na bino ya libota azali esika réunion bandoki ezali oyo ya yo soki azali mabe moyeyela yo eza te donc ebobake soki tokomi na ngonga oyo tokokomprendre badon ya bato tokoyeba esika oyo tokotia bandoki na biso omoni mais lokola tokomi na ngonga oyo ndenge tozokomprendre bonzambe te ndenge esalaka epai ya bato parce que lelo ndenge eza boye quelque soit tobongi kindoki ekosila kaka te ekosila kaka te mais ndonga ndoki aza na esika na ye bataka ye mais kokozwa ndeko tie mondoki na bafrontière bandoki bafanda na frontière basa nduma bafanda na bafrontière soki eloko mabe ekoti basa nduma baoremakeke bato bakoti baza bato nini ya mabe baza na mabe mpona bakotisa na kati ya pepe na mboka na biso donc ete soki tokomi na niveau wana tokoyeba ntina ya motu moko na moko ne tellement toyebi te bayebisi biso kake tozela lola tozelaka nini lola moni yango mpe ntina elolola ngo toyebi te mokolo yango ekosala nini ekoya tozozelaka donc yo mpe zela mokolo okelola kotuna nzambe ndoki azalaka te ndoki ntina nde ezalaka nini mais awa topesa yandoke ndoki aza na ntina kati ya société mais tozela tokóma na période oyo bato nyonso conscience ekofanda bomona ndoki wana oyo omonaki azali kolia bato na période ya pasi mais abali kosala makambo komi kokamwisa bato eteni na biso ya motuna neteni emoya ya mosili tobetelemo maboko makasi eteni penza matondo toleki na eteni ya mibale ya mituna bandeko oyo bazali na mituna bokopusana merci mpona motuna na liloba nalingi natuna nayokaki mbuzi alobaki alobi
banze nzambe yasalaki banzete banze basalaki banzete basalaki biloko mosusu apesaki mayeke oyo atraitaka lisu akoya kotraite lisu mokuwa akoya kotraite mokuwa banze wana bavandaki na nzambe baza mindele ou bien baza banani baindu epuis motuna ya mibale poso moindo po vovamu na diable noir toza na distinction entre vovamu na diable noir moto moindu abotamaka mundele apres na nsima na yango aye kozwa loposo ya moindo sika oyo mayele na biso bato moindo toyebaka mpenza te nzambe wana aza mundele ou bien aza moto moindo. Merci. Mbode, comme on a eu Musinga yeye, on a eu la question encore. Pas si y a moto moindo et vous si la mokolonie. Et pour la ligne pas si la biso. Fumukimbango aya to dimila été. Roi Nzingankufu ye azalaka chef spirituel ya royaume Congo. Tant le christianisme est na royaume na biso babatizaka roi Nzingankufu andimaka adoptaka christianisme. Du fait biso to souffrir. On va noter que non conséquences ezali que roi Nzingankufu yende mutu andimaka ko soit baptême ya christianisme et continue à royaume Congo ya biso to souffrir. Il est déjà kufa. Pour ça, il ne peut pas se retirer et continuer à faire. Merci, monsieur Gouin. Attendons, comment on peut Moté, on va voir qui mamona, on tourne dans mes aboués. Et puis, il y a qui nous a dit que tu as des business qui m'anguistent. Nani kimbango alowekwa na bangonde ayipa bangunza mais na odala eza suna misanga mo bebo benga ngoso ipare ngomba mais babike bino na bango boyaka na te parce que bino bobi kosambela te so bakaba tu bibo mpona na masa mo boye yebe azara ya moto tambola na ye be dale je ba bali abike bino bobi kosambela te c'est pour cela ba te boza pepe na bango parce que so bosali de bana mo bebo ko bango te. So biso comme il a voté sur le bureau banzela au voté sur le biki kimbango ayi pas na bino so biso to ndimela banani ko bango pe biki kimbango za pa na bango bino pe biki kimbango za pa na bino so biso to ndimela banani utona ngam mususu za koyo ndenge bobike mutu mwindu na mundele bakoki obota te parce que nyama azo respecter ba norme na yi mais biso to respecter ba norme na biso te to mona be mo soso avec un dépôt ya libata avec panzora mo pe libata bini avec porter on est benzela moko ça veut dire que biso pe to mo bota biso yo ndene to se pe ba métis ou ba métis mutuna na ezaki bo na ile so la yeba ko na nini bo di bongo. Voter la vidéo. En tout cas, dans la question, comme on a d'abord Mishingu, il faut le mettre. Avant d'abord, on a posé question, on a mis un peu, dans l'hôpital, on a tout placé à nous. Mais là, on a mis un peu, il y a une question, comment on a tourné. Pour passer la mission ici, là, il faut d'abord toujours prise de conscience, origine la mission Isali, ni la structure. Question de la Isali. Il faut biso to sala pour toyeba kosambela nzambe ya bakoko na biso na structure. Question à Ngabo. Naoki Ngunza Lobi, Soviet Mwana Beli, pour que l'hôpital, la PSP Baptiste, Mwana Biki. Après, l'église n'a vu au nom de la Congo à Yesmo à Sanini à Biki. Et bon, souvent, ce n'est qu'un mois à Biki à Biki. Et là, il y a la taille pour Matombo nakolika matondo toleki na biano Munza
balobi bino mo bobandaki olobango bange nde to basala mokili siko motuna mpenza bazali mpe nemwa bazali mama babi bange yango baza mindele oto baza bayindo matondo mingi na motuna ye mama na biso asili kotuna biso esengeli nani toyeba boye baloba boye na kati ya bible na ebandela problème toza nango eza nini bato nyonso ya mokili bato nyonso mpona bazwa développement ifo bayeba nani mokili chinois akoti na kati ya libulu na kati ayebi eloko ake kosala kuna ifo boyeba boye milimo oyo ekela biloko nyonso eza na kati ya mokili etikala kozala kaka na biloko wana ekelaki mpona kobatela biloko wana na otuna bino motuna moko mami wata nana wa mona ye aza te maintenant tootanga na classe toza kokima mami wata oyo te table ezopela moto ekomi rouge mami wata motu nyonso asali nini akimi maintenant nanga mona ye aza te nde tosali moto amona ye aza te esengeli toyeba boye na kati ya mai milimo ezali ko mpe na mokili milimo ezali nde yango esali boye telefone oyo naza na poso nabenga moto wana aza ndeti na poto na compose kaka limero na ye awa na fini yes ekei moto wana asali nini ayoki tosololi soki eloko nini ekoti ememi pate singa eza te oyo ekangani atelefone na telefone na ye mais eloko nini esali ke so ekende ti kuna elingi oloba vide oyo ozomona vide ozomona vide eza vide te yango mundele telema ayebi mokili makasi ayebi ke eza vide te mena bamilimo nde eza na katikati awa nde akoti contact na milimo wana nde milimo wana ekomi kozwa son oyo ememi yango ti wapi ti kuna sikoyo yo ayebi so mokili eza mabe ezela lola yango tikalaka bwe mpona ozelaka lola sikoyo ye azokota na kati ya nati eza kolivre basekret nde azosala développement yango omona azosala biloko ya minene donc bachinois na bayebaki na kati ya libulu wana eza na baesprit ezalaki wana oyo ezalaki komingisa libulu wana bakoti mpo bake koyeba baesprit wana elingi nini mais lokola eza baesprit na bango te yango bazwaki banani bachef coutumier babimi batraitre to babimi batraitre babwaki biloko bakoko biso ezalaka mpo baesprit wana esalaki eya kolivre secret apart kokunda libulu wana balivaki mpe secret moko epa bachinois wana oyo bachinois wana basalaki nini bakendaki nango eloko wana ebanda kosala babanda kala o kisimbi mindele bakosa ote na libulu na kisimbi baza mindele akoti azwi kisimbi akenda ye bakendana na bango wana ndoki okenda ndoki wana soko oyebi sekret na ye te to bayebaka basekret baesprit wana pate soko oyebi contact ndakisa ndenge nakopesa bandako oyo eza awa soki moyibi aza na posa kobuka na ndako ayiba akokopere na maso asalaki ndako wana te akokopere na maso akolobaki place boye natali sime elemba omoni soki oza na posa koyeba mokili fo kopere na bato batongaki nini mokili mpona oyeba mokili malamu yango bachinois bakotaki na kati ya nati bayebi baesprit oyo etongaki mokili yango bazoinvente mais biso nyonso ekoma kaka sata ndoki yango tozotikala kaka kozala kaka boye il faut toyeba mokili na biso bakoko na biso bayebaka ndenge nini ke na sa mabele eza na basorte bambisi bayebaki ndenge nini bakoko na biso bayebaki ndenge nini ke mabele ya kanga ezalaka mabele oyo ekangamaka oyo basalaka argile oyo basalaka banzungu batungi yango esali nzungu bakoko bakomai na nivo koyeba ndenge wana po ndenge nini bakoko te nini bayebaki ke likedi oyo ninyoko oso na tie na mai ekolemba apres so euti na mai na tie na moi ekauki na tuti yango na yungoli ekomi poussière mpo na lala baofufufa mpe mai ya nini ya moto mai yango mpe moto efe etoka so etoki te fufe ozala nini wana aza chimiste te biso tokoti tolandi koko wana akoinspire biso te pate moto afandi kaka boye ayebi delaki linyoko soko ozwi linyoko otie na mai otie na moi otuti na moi eza chimie te ese na baklasse batangaka bango siko ndenge ozoluka mwana akela donc mwana efa akela oyo bakoko nde basalaki omonike création na biso esukaka periode bakoko na biso basalaki continuité esalami te parce continuité esalamaka me lelo mpe mfufu totiango na bwai donc milimo ya bakoko milimo to ange bazalaka kandeka tofandi boye tala bokende na mai foka expliquer bino bocomprendre bokende na mai oke otelemi na mai botali mai ndenge ezotiola okomona na kati ya mai mbisi azosala nini azonange azotambola soki ozwi mbisi wana okangi ye
na mokili aosala nini aokufa mpo nani aomona mopepe ebele mopepe ya mute koboma ye ese kokali te kaka na yo motu so okoti na kati ya mai yo kosala nini okufa mpo nani omona vide te mai me ye na kati azomona nini vide ntango abili na mokili amoni nini mopepe yo so okoti na mai omoni nini mai eza ndenge wana omoni donc ingoloba nini mopepe oyo biso tovivaka eza vide te eza mopepe na mopepe ntango tozotambola tozokota na kati ya nini na kati ya mopepe soki olingi oyeba yango soki moi eza makasi zwa elomino taboye tala sikoyo moi wana omona singa yango wana bafili continue oyo ezosala obengi awa ekekuna bozongaka na bokoto soki boye okomona nyonso donc oyo boyokena otala na bauniversité eza pamba fumukimango yango ayelaki po ete bayindo bakela basala oyo alobaki ke ekokamwisa mokili mobimba matoi atondongoza tozonga na bokoko ndenge eziki na lolo eza sustenga na développement eza sustenga matondo motuna mosu balobi ngunza poso mwindo ebuta wapi ote mama te esu mosika alobi toza na fufa ondadi de noir obiso boyindo tokotamano mondele sina tokoma baito nyonso alilobakita na motema matondo mingi soki moyindo azobota mondele eza mpona kolakisa ete nyonso ebanda na moyindo donc lokola mokili ebanda na molili yango te ebotani moi de c'est normal ke moyindo aboti mwana aza nini pepe eza normal parce que nyonso ebanda na nini na molili mpona koloba ete babakisaki nini alobi loposo mwinde utabi mama na ngai nakosenga na bino boya kotanga siku eza nini siku ezali loi de création ndenge oyo nzambe akelaka mokili oyo mokimbangu na bakoko na nzambe ya bakoko na biso apesi na eleko oyo mpona bayindo bakóma na maturité spirituelle mpona baba na kokela oyo bango baza nango mposa soki oye okomoni ete bakoko na biso oyo babota biso bazalaka otanga na classe balobi ke l'Afrique est le berceau de l'humanité mais bokomprenaka yango te lingoloba ke soki balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité c'est que moto ya liboso asalamaka wapi en Afrique donc bakoko na biso basala bakela bango mwasi na mobali soki boye kotanga nde bokoyeba bakombo na bango na ndenge bavivaka na ndenge batambolaka na biloko basalaka ti baye kokóma na période ya roi PV royaume PV royaume pour ekusu parce que boyebi baroyaume yana te bino boyebi mingi Égypte na royaume Congo mais toleka na baroyaume mo ebele ti toya aussi décadence toya kozonga na royaume kusu nyonso wana ezali mindele ntango baye baetufaki histoire na biso babeteli biso bahistoire na bango ya bagere na bango yango tokóma maître na bagere na bango oyoka moto azotambola azoloba ete manioko baorigine nango eza na Brésil ete Brésil kuna bana bafufu neni bango origine nango euta kuna bayebi kosala fufu te moni nzoka wana eza nini kobosana kaka po ete ntango mindele bayaki awa bakangi bakoko na biso bamemi bango bakoko na biso mi basala nini bamemi na biloko kolia wana epana bango kuna mpo basifaka kuna ape ntango mindele bakosala bakokoma baoyela biso iso babike banyoko origine nango eza nini Brésil ete na poto kuna safu eza mutu ake na poto amona nzeta safu meneni amona nzeta safu te mais safu na français kona ono safu na français les safu safu na français les safu voilà mundele ayebi ne kombo na wana yebika nzeto mbuma kombo na oni safu abia les safu sikoyo nzete les safuti les safuti eza nzete sikoyo koko ezali canne à sucre canne à sucre nzete ya est-ce que koko eza nzete ya sukali même madiaja ezala mpe sukali so ozwi madiaja te na monoko oyoka wani est-ce madiaja eza koko me bakoko balobi nini koko mundele tellement amoninga moyindo na nzete moko azolia azwinga meka mona sukali ça c'est canne à sucre etikali mpe canne ya me bakoko bayebaki kodifferencie oyo koko oyo madiaja donc
tellement tolandi makambo mwa mingi ya mindele ekomi sur bazoba lobaka bayindo baza bavrai bazoba na mokili mobili parce que balandaka eloko bayebi te azobetela mpe yoka esika moyindo azoloba français soki atelemaki ça c'est primitif quoi moyindo donc okomi na niveau wana ominimise eloko na bino mais soki azoki na ndako mama atielaka fufu fufu yango bato basalanga batango oyo ozofinga bakoko ngo oyo ofinga natongo Ngunza tozokoba kaka na conférence débat na biso ya mokolo mwa lelo Ngunza balobi mpasi ya bayindo ekosila mokolo nini Ngunza nzinga nkulu yango nde bonimboli biso ebanda na ye azwa bateme ya christianisme nyonso nzinga nkoba sa kufa lelo soki combien d'années so tosala ndeni matondo mingi ya liboso il faut na tovivre dérivance na kati na biso dérivance eza nini c'est dénoncer la religion étrangère esika yo soki komoni ezalaka jean obanda lelo lokola kombo na jean zala na fiere na kombo na yo kombo na yo manoka loba kombo nanga manoka na kotambolanga na kombo ya manoka soki nakendaka baeglise wana oyo ya colonisation oyo ekoma bakoko na biso obanda lelo natika na baeglise wana ya nini ya bakoko na biso nde bongo soki tosali force wana moto ekosala ete ekoma ntina niveau ya kotouche l'état parce que mabe ekotelaka na niveau ya l'état po te wazinga nkuru azalaka mokonzi ya politique ye moto akotisaka mabe bakonzi na biso ya mboka bayebi makambo nazoloba mais babangaka kokitisa yango epai ya peuple parce que peuple nana akomi conscient te so balobi epa peuple mpe bakobalukela bango po ete peuple aza na maboko ya bapaster aza na maboko ya basango babengaka bango mon père donc il faut na conscientisation ekota parti ya peuple mpe bacomprendre ete il faut tozongela nzamba bakoko na biso soki kaka tosali bloc wana ya kocomprendre nde kopousse sikoyo bakonzi na biso basala nini basedénonce soki basedénonce bokanisa te ke tokokufa te parce que biso toza na biloko ebele mpe nzamba bakoko na biso akosopa oyo tokolia nayebi te bilanga nini na bambinzo ezalaka esika nini omoni baolo na bambinzo mais na kongo mbindo eliaka ezalaka feri na feri toliaka mbindo bilanga mayebo ezalaka mabe nzamba bakoko akosopa mayebo akosopa bambinzo akosopa biloko ebele donc oyo ekozala kutu nayebi te tokokalkule ndenge nini mindele sikoyo balinga bapimela biso bakarabira na bango biso mpe moye bazwa bakarabira awa moye basala batelefone na bakolta te mwa kaka tokosala baya kosenga bolimi parce que biloko basalaka ewutaka wapi donc soka todeside na biso mindele akoya kosenga biso bolimi parce que avivaka na afrique mais tellement nani conscience elamoki te yango wana donc elingi oloba ke conscience na biso nana liboso elamoka lisanga obino omona eza mabe eza lisanga ndenge oyo ekolemuka conscience to soki oyo namosi conscience okoki koteya bandeko na yo bandeko no bayango tozosala bloc union fait la force nde yango ekosala ete parce que nyonso ekobandela na congo awa nyonso ekobandela na congo parce que congo nde moto eza motema eza montere oyo ekolikisa afrique mobimba yango boyomona makambo nyonso eza kaka awa na congo tokende na afrique ici tokende kote mpe pasi ya makasi eza kaka wapi na congo parce que mundele ayebi ke congo esika mokimanga botama congo esika ya kimbakita azalaka congo esika baprofete minene babimaka donc eza pays moko soki totiemo totikango kaka distrait toriske afrique mobimba esalaki ebika il faut distraction ezala na kati ya congo masanga po ete ntango oyo batindami na bango bazoya masanga wana bakakomela ebala kodistrait batindami moyen te confiance elamuke mpa bayindo eza te toyoka liboso bandeko na nga nayebi ke ndeko atindi mutuni esali ye pasi kolandela pasi oyo tozonyokama me na koloba na bino boye pasi yango solution yango ezali ya liboso tolongola nanu christianisme islam parce eza bareligion importé eyaki mpona ekolonise biso mpona intérêt na bango so tolongoli yango tozwi décision na biso moko bokomona sikoyo mokili ya molimo na biso ekosunga biso makasi mpona kosala maye mosusu oyo ekokamusa lelo boyoki nga na bie te bino lisono na lobike bakoko nango bayaka kosunga mpona nzete mais yo mpe mosusu aza na likabo oyo bapesa yo osala ye mosusu montre wana kuna ye mosusu aza na likabo tata mokili apesa ye asala telefone mais ntango oza mingi na kokangama na religio ya baétranger bakolinga te osala pasi soki osali ekokende na nkombo ya baétranger ndakisa eza na bandeko na biso mingi bayindo bazosala mingi inventaire noir baza mingi na poto mais kombo na bango ayo eyebani te kombo eyebanaka kaka ya bamindele donc eza ndenge wana de soki tozongi baafricain tokobanda kosala na kiafricain na bandi oyo tozolobela eza miko mais soki bayindo bango basali miko ese bakopesa koma miko
te un jour comme on a dit Tigwabo omoni un jour comme on a Mamboé donc il faut que nous nanu biso moni to sala ki neto bala ko pesa ba créer ba ko biloko yo to ko créer na kombo na biso ndakizani ba shiba ba indie ba tali mituka na bango kombo na tata na mituka ba indie omoni mekala soko ke en ko wa mboka ba kisi banani ba biso ba kisi mindene mais nzoka ba indie ba zongela ki bokoko na bango le en sur le plan sanitaire en des États-Unis mathématiques, économie, par contre, il y a une différence au salaire. Mais parce qu'on a dit, beaucoup, sauf qu'il y a un christianisme, il y a beaucoup de choses qui du monde des salariés. Mais il y a des choses qui mais ce qui est pour les gens, beaucoup de gens qui sont qualifiés. Et tout ce qui est pour la toquer là. Maintenant, pour renoncer à la religion étrangère. Et à nos pétins, ma casse, na mon nous avons le bisu masanga nous avons le bazali au bout de un peu makambo bon tout le ndabanani biso na bango bango mutu masanga ba ndona ba motima biso te pour soi disant oh te vous savez la tête maintenant mingi est-ce que koloba pe ba yibsa mutu ka yi koloba te to mutu na mutazo lo balande ngena yi kosambela yo yibsa bisu kosambela est-ce que kosambela malamu so mutazo sambela malamu itapona ba bagika siko bango basambela malamu ba yindo babi siko nini to ndi maki ba basambela malamu parce que de l'eau ba yindo basambela mamili soto ke awa calamité église mutu kosila soto songa église tu mutu sala mais ba yindo bazonyoka mato ba nyoka mate nyeso ba wala basambela te no sambo ya mote mutu ko bikisa batu no sambo te mutu bikisa misala mutu ko sala ni ce qui a le vivant va s'embêter la malam, va dire que la gosse s'embêter. Disons que vous tous ça l'année. Maintenant. Moussa, pour sauver, n'invitez pas on va énième fois. Dit qu'on va pas la mossa pour les zones. Ah, il me dit qu'il y a un débat. Maintenant, Dominique, on prend un décoana. Bon, ceux qui sont à quel point de la main qui est libata. Et ça, pour la sauce dans la maille était. Mais dans la sauce, nous sommes à Congo et à la casse. Ceux qui ont aussi mis main qui n'a pas akufande la open source bazali mais ceux qui ont commis quelque chose à vous ba bongo longo la sauce ba ko tena maki musuza di ba afande li pe maki wala tete na c'est que sauce à zana asa kitini aso ba ala très bouilli dans nos vies sauce à témoina donc ceux qui ont moni tata mo kele so ka moni yo moyindo ko bota na grâce musuzu tata mo kele mona biso ndenge yo moni sauce wana parce que yo ba sauce wana sali ma mama la ko na afande li maki ya ni ba ndo la sali kusoba yemo awa sosola ngolo bana ba ko bota ma muni bana mi no ko bini mine ba ko kan pila na ye si wote mambe ba ka te ta na o ki da ka tota do ka so ba ta la bana na o bana na ngade o bana na ngade yo mo ye ba la chomba mumba muza boli gombe ya bisebi nene lelo mutuna msuba lobi muza aya nole ya kutu na ndeko mwa lobi kaka eza simple prise de conscience atali muza bimuza ndenge nitoko osambela matondo mingi ndeko nanga eloko na kosenga na bino kaka eza boye bosala makasi kobanda lundi mardi mercredi boyaka awa po ete balakisa yo ndenge akosambela parce que na ngonga oyo nakoki kotelema nalakisi na nga ndenge kozala malamu soki ozoya mbala na mbala mpona okanga yango moni colonisation ezwi biso ntango molai tofandi na colonisation 6 siècle donc ingolobake tobosana mwa makambo ebele ya bokoko na biso il faut po tozwa temps mpona balakisa biso yango yebaki bakoko na biso basambelaka bayebaka mpe kosambela babelelaka mpe bakoko bazwaka mpe biyano na bango lokola mposa wana ezali kobanda lendi banda koya awa bakolakisa yo matondo matondo munza motuna mosusu eza munza na ndenge bandoloba boboyi na bino tike naozosa matondo na yesu po mwana biki so babi mwana nga biki ene na kisi munza so matondo tozongisebana matondo ifo ozongiseba eba docteur yo okei na hôpital na mwana sali nini sikotaka kopesa témoignage pesela témoignage na nani na docteur nakizali nazali kobela nake na mwana hôpital
docteur asaleli abikisi mwana nanga mais nani okoloba yesu ezomona yesu omona nani sikoyo il fallait batémoignage badocteur ezala nini na baeglise wana mais mongo ekoma ya yesu donc ngai ntina oloba nde wana toyokana nalobi mitu esala ntango nazolobela mingi na masisi eza mpona tocomprendre soki nalobi ke okei na église okei na hôpital mwana biki mokopesa témoignage de wapi na église ke yesu mutu abikisi eza mpona kolobela bino ke il fallait pas koloba témoignage non il fallait koloba ke docteur mutu abikisi nani mwana na ngai omoni nde wana ekopesa siko makasi lokola na ntango bakoko na biso bazalaki na banganga kuka bateketaka mingi na bokoko bayewana bateketaka na bokoko bakosala makasi bakolisa médecine na bango ekoma ntina niveau ya kobikisa bato donc soki toza na toni mentalité élevé tosala makasi médecine na biso emata makasi mpona ekisa to de nini de mentalité donc il faut toluka esika nini bato wana bazali donc soki société na biso ebiki toza na bato wana nyonso tata mokili atie bikabo na bato nyonso problème kaka toza nango eza po ete orientation eza mabe oke na hôpital moto asali nini abiki moko mpe na témoignage wapi na église ese église esi yesu omonaki yesu kuna to omonaki pasteur nani docteur orientation moto eobekisa bayindo yango omonike okoki kokóma na mbongo okomi no na mbongo nzoka mbongo wana eza likambo ya bakoko na bino koko na bino moko asumbaka mutu moko mutu wana bapambolaka ye na libota na bino okozanga bata mbongo yo mpe ntango obotami nzoka yo mutu oye na bapamboli wana okomi na mbongo okomi soko kopesa bapaster badimi mpona kolobake yesu mutu asali nzoka lipapoli eza ya nani ya koko na bino eza na makambo mingi tozovivre yoka iso tozonyoka bezani mpona ka tobosana bakoko yango tozonyoka bandeko na ngai eloko ezonyokola congo ekosana bakoko eloko ezonyokola léopard mpona 74 bakosana bakoko wana ya 74 kolesa baombongo na bango suki sokola bakosana léopard mpe moyekele liboso ezali eza na bofingela nde bajouer eza nango bajouer te tala libabe eza libabe ya ndeko yango olalaki na ndako kolobi nga lelo na kobima te po tolotaki ndoto okufi mais soki etangana kokufa memi na kati ya ndako kaka liba mpe kosala eso oza libabe oza libabe omoni kozalaka bamati na biso omona mpelaki totie mpena debi omoni mpena tokokanye tosutuka moko koluka sokisi biso nini eza libabe te il faut tozonga na bato oyo tonegligeaka parce que équipe wana komona moni léopard bato oyo bazala na setata komona moni léopard bango neti banyongaka desordre eza wana il faut tozonga wana ndeti biso lelo kongo ezonyokama kongo ezomata te tolobi kongo ezomata te mpo te tonéglige bakoko na biso tonéglige mokimbango tanke tokonéglige kaka bakoko na biso eloko mo tokosala na komi kosimba eza te il faut reconnaissance ezala wana ndenge mona kata ndako mwana azokende misala ezosimba te po ete afinga tata na ye ndoki po ete afinga mama na ye ndoki il faut akende kosenga bolimbisi epa na ye il faut bapanga baloba maloba malamu po ete yango mpeza mapamboli epai ya nani ya mwana yango wana kaka vie motu ekochange donc yango wana nde toye koyebisa bino ke te toza na problème moko bolanda te ndenge balobaka pouvoir moboye te toza mpona bino toye mpona bayindo parfois yo mpo oza na kati ya likambo oyo yango esalaki ke tobengisa bino nyonso boya tofanda tosolola parce que vuvamu awa na kati ya quartier oyo ezwi mikolo ebele mais bato yango ya quartier basosolaka te ke eya mpona bango bamisusu bakalifiaka yango na baforme oyo bakalifiaka yango tomona ete lokola bayebaka te botambola na bakartier mobimba bokota chaque parcelle bopesa bango parce que tozokende na suka mpo te afrique na biso ezwa bosomi esengeli bandeko na biso bayeba ke bato yango bazalaka kote oyo yango tobengisaki bino mokolo lelo mpona tosososani nete mpasi na biso ekosila epai baindividu te epai ya moto eteli te epai moto eteli te me ekosila kaka soki biso banso tozwi confiance ya komona ete te toza bayindo yango nandima ete naza moyindo nasepelaki moyindo na nga soki nazalaka libefu na nga ndenge bakoko na nga bazali soki matama na ye ezala monene ezalaka ndenge bakoko na nga basali nini bakela ngai nalinga yango naluka kolia matembele naluka kolia boye naluka koliaki natambola nalia biloko ya mindele ya mibale naluka koyeba bakoko na nga basalaka nini ntango bakutani na kokoso boye bakoko na nga bakendaka wapi ntango bakutani na likambo boye nde yango ekosala ete elongola biso sikoyo na place oyo tozali na yango tokende sikoyo na émergence oyo biso toza na posa ete mboka na biso ebonga na yango vuvam lisanga oyo bino boye totangisaka loi de création soki bozoyoka musa bandoka azoloba te azolimbola te azosala boye po ete ye basala nini
atanga moni otanga wana yawe commissaire na niveau yo zo sala nini ozomona yo poso zo na posa logo ko mandeti nguza manoka yaka ka osala nini parce que ngani na zabo même docteur soka ye a kokweya kaka a kaka kokweya parce que ye mona docteur ba yebi tete mamuli musaka sala nini andima ye docteur akene église andimi ke nzenga ni za nini mais soki mwasi ni alobi ke mwana na bote za molimo sala ondima ngo docteur wana za maye donc maye ni tamu tele za pamba ino mo pamba donc boya kotanga nsiku boya kotanga nsiku donc kobanda lobi na 8h tobanda kotangisa dipoka oya bandeko na ngai bokoko eza bondoki te nazo répété soki bonéglige tokokota na bowumbu tozoloba bokanga date ya mokolo malelo bokende kokomata na bagenda na bino donc boya totanga topesa force na religion na biso na bokoko na biso mpona tobikisa afrike matondoni matombo mbuza maboko makasi matondo mbuza ntango banda koloba nauti kotopasi na motema mateya lolenge oyo maturité ya lolenge oyo matondo mbuza lokwa kolobi boza wana mpona kotangisa biso tokozalaka wana nde toleki na 3e étape na biso ya mituna bandeko boza na mituna bopesani kene kombo mpe mituna na bino sujet nous débattre bien sur papa. En tout cas, pour la vraiment clair, pour la vérité, la capter le monde. Pourquoi? Parce qu'on peut s'y lancer sur les affiliables. On peut un missionnaire, un clergé, un pasteur, un peu ça qui lui sont. Là-bas, enseignement, là-bas. Pourquoi tu dis là qui parle directement? C'est parce qu'on a une source qui fiable. Pasteur regarde de l'édition, au moins il faut le Addition dans la verset de la Bible, au moins il peut aider solo. Et puis, selon les enseignements, Bible est inspirée et pas examinée. Et puis, excusez-moi ceux qui ont le baptême, on les a bien dit. L'enseignement, on les opère sa vie. L'enseignement, on les opère sa bâtiment, on se base dans la foi. Et si vous avez dit, comment, et si vous avez wapi, ils ont comprendre. Vous voyez, vous avez dit, et si vous avez dit là, et ça ni, peut-être que ça n'a temps, il y a pour vérifier, ils sont au bout de maintenant, et le mot de l'eau, et ça y a sonné. Vous avez appris à vous apprendre de nous souper à Yamoula, que Yamoula a un de combat. Nabandi dans le botami. Oyo kokuta fufu toyokana ntango ndeko na biso akotami aye kokuta fufu mais avérifie te yeba fufu wana euta wana ayinia kaka etosala pene etinde ya koverifie fufu soki oyeba euta wana overifie yango te mais ntango okuti wana ndenge eza fufu bandi mpe bango kosala nini kolia sikoyo oyebi teke moto wana asala fufu azala mpe inspiré parce ozali inspiré te bonini akosala fufu oyo bato nyonso baliaka eza na buku oyo bakoma moto wana esika koma fufu Exacte, mais yo lenga bamoni. Batondo. Est-ce Yesu akoma? Toyokana. Yesu akoma pété. Moi bible botanga. Yesu temta koma ngo. Batunde mutu basala gani. Bakoma ka sima ya kufa yana. Ya Yesu. Soki prophète aye. Aya kana na maluba. Bato basala kana mutu basala gani. Bakoma ka. Il faut na liboso ko yoba bongo. Ya mi balé tango ba missionnaire. Ba awa. Na expliqué qui clair na loba ki boy biso bayindo to nyokola ka bana Israël 430 ans et pas ya nzambe eza nyungo biso to kotaka ndi ya mosala ke na 1482 mindele baya pona ekomisa biso na 1491 pour ba baptiser wazinga ku to kota na étape ya ko bana kofuta ba nyungo to nyokola ka bana Israël ya mosala ke ko bana 1491 1921 tolekaki na étape ya kofuta nyungo wana okozwango na bible te po te mundela kokomela yango na bible te mundela kobata aotikala kaka na buku na ye yela yo mpona colonisation na ye donc buku wana mundela kanda parce que bible oyo ozotanga awa soko oza na ndeko aza na vatican otuni ye yango mpe bango batangaka bible oyo otangaka yango mpe na vatican batangaka oyo batangisaka yo awa eza ya colonisation omoni
mpona koluka ete support nini yo oza nango ntango ozotanga ntango ozoloba makambo wana ezobima na libumu to ebima nayebi te mama na ngai kolia kaka nde moto ekotaka wapi na libumu mais soki moto azoloba eutaka wapi na mutu siko mutu na yango azekaka ngo tata mokeli te eza nzambe eza nzambe pake libumu ezalaka bafufu nde ekotaka na libumu omoni kobanisa ngai to olobaki makambo ozoloba na euti wapi makambo ozoloba na euti wapi estce makambo eza sika oyo yoki epananga eza sika te yo yebi teke bakoma muse kabila mpona koyaka mindele oyobi yango ke osala mpe moke barecherche kompanaki te biso bayindo babulisa biso bamindele oyebi yango me kolinga kosala hypocrisie te barévolutionnaire bazalaka na chaque année lion aliaka banyama lion aliaka banyama mais banyama bapréféraka kozala na lion ke chasseur parce que chasseur so akoti na kati ya zamba akosilisa banyama nyonso mais lion ekosa kolia par mois mbala moko yango banyama basepelaka kozala na bango na balion ke bazala na nini na bachasseur sepela banguza badefendre yo papa mama ke bapaster wana yango bayobilisa bino toyokaka décembre décembre bato nyonso babangaka nini liwa décembre mais eza mokolo mwana nzambe asala ye nini osiko mwana nzambe abobe bato baokima kokufa kwala il faut ezala mokolo ya esengo bato nyonso basalaka nini siko oteni bato babangaka liwa asakifaka bino yango wana akobeneza papa etima permettre nga la natina sous question question les gars nazaki vraiment la question belé mais vu par rapport à temps na pesé la bible répond à mambi alcool il obaki mundele asalaki et obaki mundele asali alcool pour la dévier conscience na biso ça dit to zala na to kimi sa connaissance na biso vrai ya solo parce que mutu mundele osala susu ba lotoko ce qui peut gagner en intention nini pour la mutu mwindi pour ya zana posa to boy yobi alcool les ama des fois ils ont détruit mutu mwindi siko mutu mwindi asali susu ba ce qui peut gagner ce qui peut nini lotoko wala pour na komema biso susu na présence ya vérité ton nini vraiment surtout ça j'ai beaucoup de questions mais allez Ezabu bino ne boyebi biso discours ya 4e génération au président 4e génération ce qui le lobenge ce qui bomoni par rapport religieux au côté de bilombo motete kozosana ah yango ko soutenir président wana pour pesa la bino ba mongo tondeni ya okoma pene ya président yango bokosala biso ba même jeu lokola ote kosala so ya jeune dika tondeni yango toyeba neza mutuna na ngaya mwana ntango message yango nzambe azoka nde eza boya epe ya olanisa baino na poti mpo balingo bakota te na message oyo bakende na discussion matondo mingi biso bakene matondo bakoko na biso basali lotoko bakoko na biso basali nzamba bakoko na biso basali balikole c'est normal eza mpe bongo mais bakoko na biso ntango basalaka nzamba basalaka likole basalaka yamba basalaka babiloko wana nyonso basalelaka ngo nini toyebi malamu ke nzota moto eza na posa babiloko wana nyonso mais eza na ntango na yango oyo bato batilisaka yango mindele soki na ntango oyo batie biloko wana ebele parce que mindele bayebi eza ntango ya réveil ya bayindo il faut totiaka mingi mpo bagene il faut totia bagene eloko wana po te soki bamelango bakokoma koloniso kwitikwiti réveil ekozwa bango te bakoleka etape wana bongo tima tokokipere bango esu na bowumbu yango ekoti mais bakoko biso bazalaki akomela agene akomela lotoko akomela yango na ntango nini akomela yango na ntango amoniki akoli azokende mingi na kokufa nde abali komela mpo esimile nzoto na ye to azonga lisusu makasi neti diamba ezalaki mpe ndenge wana mais lelo oyo tema toyebi te ndenge bakoko basalela yango hygiene na kongo omela nini yamba soki otali yamba yango ndenge bagene bamelaka bakomaka ndenge bakoko bazalaki omwana mbebone eteli akomi ye mo mpe ndenge koko yango asali nini nzoka nde alembi sikoyo esali le contraire na ntango bakoko ezalaki soki koko asimi nzete akomela yango mpo epete nini makasi mais yo ndenge oza jeune esali sikoyo le contraire ya efe oyo esalaka yango omonaka ndenge wana donc eloko nyonso fo oyeba nde kotiliza yango mpo esala kati na yo omoni donc il faut koyeba kaka utilisation même alcool
Alcool même na kata nzoto mutu. Même na kata nzoto mutu. Alcool eza tina. Eza na tina makasi. Mais bakoko basalaka alcool na ndenge nini. Omoni nzoto na tiré. Donc il y a na kata biloko pesala ndakisa. Ozi makemba etela. Okati makemba mike ndenge etela na kotengo na kata mai. Olali ofandi sango tilobi. Ofungoli ozuma yiwana otengo na kati ya bidon. Olali sango lobi kwa solo melima yiwana kolanga. Ebinisa alcool okolanga. Likola baketi yo ozolia oliani dikemba. Ezeke ne kopesa ya alcool na kata nini? Na kata nzoto. Siko tango okoli eloko baketi donc etengi wana ya alcool ekomi siko impuissant ya kolia ya kozwa matière ya nini? Ya likemba na kati na yango. Ndo bali komela yango siko ya nini? Ya komela pour les sibilango au continuer vie. Moni donc ezalaki ndenge wana. Donc tellement bakoko bazalaki tango bazolia biloko eza naturel bazali na nzoto makasi. Mpona bakola bazali kowumela. Apata kowumela nde baye kosala sikoyo biloko wana na kimokolo na bango e baza kosimilaka bango. Mais alcool toliaka moko kaka ndenge toliaka babiloko. Yango toliaka mpe alcool mpe na kati na yango. Parce que tata mokili asala biloko mpona epesaka su nzoto makasi. Bali nzoto oyo ekolaka na biloko toliaka. Donc kisa liboso eza kisi te oyo mama moko asali azwi kangawisa te. Kisa liboso eza oyo mama alambaka chaque jour. Parce que maladie eza nzala. Nzala ezalaka manai. Nde ntango tokelaka koliaka kisi te yango wana. Siko biso meme na kisi yango toliaka ebeba. Tokoma kolia artificiel. Tolia biloko ekoyi na banglais ebebi yango tolia. Yango ezobimisela biso bamaladi oyo lelo bato baokanga bato bandoki. Oignon ewuti na biloko ya kolia. Oyo frigo ewuti na biloko ya kolia. Eza teke ntoki moto aokanga yango. Tozolia nde mabe yango mpe tozokufa malamu. Frère Bonzambe ekoya kolakisa bato ke tika biloko eza artificiel lia oyo eza naturel. Yango nde Frère Bonzambe matoto. Na motuna ya suka na kolika na omélanger mituna wana Mouza ndeko alobi discours ya 4e génération ya 4e président bino bamouza nde boye na bino nango po ezalaki nango programme mokibongo apesaki mais eyebanaki te bino nde bamouza bosali makasi boyebanisi programme wana sikoyo azolinga yeba mpenza eske boza bareligieux to boza bapoliticien po soki bopusani pene so mpe bopusani pene mpe ya président osala te makambo oyo tomoni ya bandika oyo mpe bomona bomouza to eza na mokala te na batali moko bekomersa zoluka nombo matondo mingi ki mutuna eyano tokopesa ye eza boye soki batindami baye bayaka kobikisa bato na biteni oyo ezali konyokola bango nzoka nde biteni oyo enyokolaka bato ezalaka mingi politique économie sociale to nyonso ezalaka epai ya bato yango nyokolaka bato soki batindami baye bakotake mpe tous les classe wana parce que baye mpona kobikisa bato epi problème oyo jésus akutana na yango ezalaki kaka ntango atouche Hérode nde problème ya jésus yango wana ntango atouche politique yango balukaki mpe basala nini bayelimine ye donc baprofete nyonso bomona baprofete nyonso tokememi na David azalaka kaka roi tokememi na Saul ntango nyonso bakomaka na niveau kotouche politique parce que politique eza bomoi ya bato bomoi ya bato yango wana efandi soki bozomona bangunza baokende kolobela mingi politique peut-être bangunza baokende kosala te mpona balanda 100 francs 200 francs parce que ntango fumuki mbango alakaka fumuki azataka Kabila to alakaka 4e président ese Kabila apesaka fumuki mbango eza na moko apesaka ezala kutu te yebaka ebe te yalobi nenga donc ntango biso mpe bangunza toyomi bino ka alobi te otika ye asala te akokisa apres osala nini akende na ye mais soki no botie pression ozobakisele nini mikolo parce que il faut profession wana esala nini ekokisama so tolobi te wana tolie mbongo ese place oyo pene eza place oyo mbongo Kabila ekota soki mbongo Kabila eyaka esika place oyo ekosala biso toloba vérité oyo tata mokela pesi parce que soki esprit etalisi tokobimisa yango soki boloboma bobomi mosuni mais esprit ekesekana tokoloba vérité parce que donc bolingo ya mutu eza kolinga nzambe te na omona teke moyiba okende koyiba obelela nzambe nzambe asunga ye ake pa yibi bakangi ye te nda nasungi ye
Matendo Mwiza na Kolija na Mutuna Suka mama. En tout cas, papa n'a pas de question kaka moko. Mundele na mutu mwindu baza banzambe mibale. Question na ngaka ya ngwa. Donc mundele ubi azalaki na nzambe ne ya mundele. Biso ba batu mwindu toza na nzambe na biso batu mwindu. Ou bien quand nzambe asalaki mokili, asalaki biloko nyonso to pa sali batu mbala moko. Na ina tuna ka toza banzambe mibale. Ou bien toza nzambe moko. Pour ceux qui bakati mundele pota ekobima makila rouge ngape pota makila rouge mais différente na kati eza nini Mama n'a raison de tout le monde. Pour vous dire la salle secret des noirs, approchez absolument de la gauche, mais comment ça se fait que tous les gens de maman. Maman. Na kopesa nanu ICC to bongo na kopesa nanu solo po ete pa na biso bayindo balobaka tokolaka mingi na papa moko abali basi mine na bandi soki azali papa aza responsable akopesa mwasi na mwasi akozala esika na ye mpona bokola bana na ye. Sikoyo soki ekosa arrive boye ke mwana moko akei epai ya mbanda donc akei epai ya mama leki to mama kulutu. Sikoyo kuna pa mama leki to mama kulutu azotela ye biloko mukie bana na ye. Sikoyo mwana na ke epai ya papa akeoloba na papa ke papa na ke epai mama kulutu asali nga nko lite ya papa epai ya mwana wana ekozala na pesa bino mama na bino na ndako na ye okende kosala nini kuna me bana na nyonso bauti kaka epai ya tata moko me bamama nini nifera eza ndenge moko na biso bayini touti biso nyonso na tata mokeli kaka moko me tokelami na baloposo ifera ifo mutu na mutu abatela loposo na ye moninga kota te na loposo ya bato mosusu soko bateli nde tozi tata matondo. Yo lobi ete touti na tata kaka bo mais l'opportunité c'est ça différente c'est ça hein? Mais touti na tata moko tata wana toyebi te soki aza pembe soki aza mwindu soki aza rouge na yo vandi ngunza nanga tomona ye te mpona koyebisa yo naza ne ya 1965 na Kinshasa ne ya Kinshasa mais nakoli na yolo nabotami na yolo site bamama na biso babande kokende epai ya ngunza moko oyo bazobenga lelo makala ngunza wana bato bande komema le bidon babidon ya mai mpo babikisa bato nayebi te na mbula wana soki obotamaki mais oyokaki teke vuvamu ezalaki bima ezalaki mpeve ya longo ezalaki mais toyokaki kimbangiste ezalaki na ntango wana eske vuvamu ewuti wapi mapembo mingi mama vuvamu ezalaka yambo kimbangiste ezala parce que nalobi awa vuvamu ezali butuka vana pambu mobindila donc zonga na esika obungela nzoka nde moto ya liboso ayaki kozongisa bayindo esika babungela yaki pavita azalaka na 1704 ti toyo kokoma na 1921 po mokima batelemi lokola bayindo bazali kobika kaka te yango bomona continuité nango ezosala nini ezosalama memi ngunza wana olobi makala ngunza memi miso ayelaki yango mpe biso tosali nini toleka problème toza nango napesaki lisese awa okomisi mwana na classe mpona silisa classe na 18 ans
mais moi ne mo ko négligence aoki lika kosala nini kodouble nde problème toza nango lokola bayilo bazocomprendre te yango ezosala kaka ndenge biso parce que yango nde toza bo soki mundele amoninga akokoma parce que mundele ayebi kaka ke eza neti chasseur akoti na kati ya zamba ayokutana na lion akosala il faut koma lion mpona zwa facilité akosala nini ya kokanga banyama mosusu batikali nde omoni bambuzi bazalaka kaka donc soki bakomi na point moko bino boyokeli te so mundele arekipere te elimine mbala moko nde yango wana bino ne bokobetela biso lisolo parce que oza mama ozalaka na epoke wana balobi mwana atazali président de la république ozala na respect epa na ye donc ndenge yo ozali wana oza siko supérieur epa na ye oyo oyebi na ntango wana nguza lelo ekoma ekole ekoma ekole place nguza azalaka ekoma ekole akufaka ndenge nini mpo ndenge yo oza wana deja basi balimbolela yo makambo nyonso tu ndenge ngunza akufaki ebale mbonge akufaki po ebale mbonge ekozalaki ngunza nakoyebi biso likambo moko ebale mbonge azalaki ngunza wana mpe azalaki ngunza alors yo lokola babatize yo mpe ngunza okoyeba histoire nyonso tu olimbolela bango mpe okoki kolimbolelanga mpe mama na matondo mingi mama nakoloba na bino boye ntango akomaki na esika oyo esengeli mpona ayebisa bato verité parce que baprofete nyonso ntango bakomaka na politike nde esika bazwaka baproblème nabetaki lisolo ya yesu atambolaki te bien mais ntango atushe kaka erode yango ntango babaki ye bakomi celui-ci roi de Jésus parce que alukaka abotola mokonzi wana parce que ntango bato babungaka mindele ntango baye eloko liboso basalaki babatize wazingakour elingo baki bokonzi na bino ezalaki deteni na wazingakour ntango babatize ye nde mpe diferver na bato nyonso soki sikoyo bino baprofete boye boza na posa sikoyo bobikisa bato ifo bokoma ntina niveau ya kokoma esika mokonzi esali nini ezali epai ya mokonzi mpona mokonzi ase dénonce na systeme oyo wana ekotaka na 1900 na 1400 ntango nyonso baprofete bakoma na niveau ya kokende kobongola siko politique elongwa na religion importe esonga na religion ya bokoko etika bazwaka problème même yaki bapita na bamissionnaire asongela religion ya bokoko nde sikoyo mindele ntango baremarke yaki bapita komosala batour mpona kokende kokutanaka na roi nde mindele bakei sikoyo epai ya roi bayebisi roi soki ondimi kaka makambo oyo mwasi wana azoya koloba na yo ke ozongela nzamba bakoko wana orate vin oyo papa amelaka na vatican mpe bongo couronne oyo papa akopesa yo soki orate yango yebaki bokontinue moye papa ayeba yango ezali nde esika oyo roi akomaki na de choix alanda oyo yaki pavite azoloba na ye to alanda oyo basango basali nini basala nango nde ya kosala ke mindele to bamoni ke roi azopesa bango biyano te mais posa mindele ezalaki asine acte oyo bakokangela yaki pavita baboma ye bamoni roi azopesa biyano te nde mindele bamemaki sikoyo vin yango ti epai ya roi bayebi se bo goute sikoyo donc histoire wana mokolo tokokutana mpenza nayaka na ngai awa soko olakisi nga ndako nakoya mama tokosolola mpenza tokosolola na yo moko okokomprendre naza nanga chrétien mais naza vraiment na histoire vraiment oyo ke ya solosolo mpo tokoloba nini oza nanu jeune papa nde bakangaki batiaki na tre na kanisa na betelaki mwana na mobali wana lisolo atikelaki bana na ye eloko na mwasi na atikelaki bango papa ozokende otiki biso kaka boye alobi naza na eloko kotikela bino te me atikelaki bango mokanda nde ezalaki mokanda ye bolingo c'est ça bapanza sango malamu wana bakopanza ngo ndenge nini po mokanda nde ezali baécrit po naza nango na livre nayebisaki mwana nga na mobali naza nango bakomi ndenge bakangi papa kimbangu ndenge bakendeki na ye ndenge babomaki ye
ndenge bakendeki ne premier tour azongi deuxième tour nde akendeki libela. Alors ata ndenge oza wana lelo soki batomeki ata mwa bokonzi mwa moke okoboya topesa yo mwa pouvoir ya komeka kaka mwa elengi wana mwana nga okokoka koboya yango te. Nakanisa okoloba te tika ngai mpe natambola mpe na jipe wana mpe ya molili mwa kala namata mwa ndambo me balobi me ye aboyaki yango nyonso bapesaki ye komi misolo komi mbongo komi nyonso aboyaki alobi naza motindami ya biso bayindo mpona biso katoliki mpe bateyaka biso mpona ye balobi ke azali ya solo motindami mpona biso tokoboya te ngani tinaza boye nauti mosala ya kuti ngai abimamo bosanaki te nazokokisa mpona ya na ye na monani nani mais il faut koteya makambo ezali kati na solo na biso mpe bamama na bino tokoboya te ngaza noir namona poto te namona epai te na suki na afrique donc tokoyoka oyo mwana biso oza kosakola mpona biso tokoboya te mpo soki olobi lia fufu na kolia lia pondu na kolia mais pouvoir wana soki bamekisi yo yaya okotika ko mpe mwa ndamu atondo mama pouvoir bapekisaka ngo te me babotamaka nango Fumukimbangu na période na ye atambolaka na Jeep te atambolaka na nini te po etilaka période ya Jeep te il faut koyeba yango baprophète bayaka na chaque période bakutaka mpe baréalité ya période wana biso lelo toye na période ya miko mais Fumukimbangu alobela miko te Fumukimbangu azali koteya kaka boye alongoli miko azoteya kaka bato bazoyoka ntango biso toye kokuta miko yango toteyeli mpe na nini na miko. Pour le Koloba, c'est vrai que Mokili est dans la Makamunango, Moussous va pécier, Bongo, Atiki Moussala va pécier qui est, ils appellent la conséquence Nango, pour dire Moussala, t'as dans la conséquence Nango, ceux qui ont sali, Matondo, ceux qui ont salité, Matondo. Donc, concernant pouvoir, Tobota Makanango, nous avons tapé la pouvoir, voilà. Il va dire que ils ont kende ici que kokoma et kolela et bandela ki wapi na wangu okobeta lisolo nango matondo matondo munda matondo ingeta to souffrir kaka lolenyo na munda na kodikia bandeko baza mituna misusu en privé munda ozatanga ya kolela na bino nde pona koloma lelo munda na manso bolobi mo oyo kosukisa wana kana cha koloma lelo ko ezala Matondo mingi tokosenga kaka na bandeko nyonso bazalaki mokola lelo na conférence na biso baye oyo bamoni ete baza na mituna misusu batuni te toza wana mikolo nyonso toyaka awa toza na mituna toza na baposa yaka awa ndakisa nde tilobi na 8h eni lendi na 8h tokozala awa mardi na 8h toza awa ti tokokeka yango ekokisaka toyede mpo na bayini nde yango wana nasepeli na bandeko nyonso bayaki nzamba bakoko na biso oyo bakoko na biso basambelaka oyo atindaka Fumukimbangu oyo atindaka yaki pavita mpe oyo atindi biso bambunda apambola bino apambola misala na bino apambola abakisa ya mingi kati na bomoi na bino ya mokolo na mokolo pamba te lelo oyo sango ya Fumukimbangu ekoma sango ya solo sango ya bokoko ekoma sango ya kopola na matoi ya bato ya solo na zola batu ya kofinga ya kotola kasi bino bozwaki ntango mobinza bino boye awa bofandi mpona boyoka solo yango na ntina wana ndenge tata azokisaka mbula ya mapamboli oyo ekolisaka milona oyo epesaka bomoi na kati ya mokili azokisela bino mpe mapamboli esika bozali bozwama epebiye oyo kosunga bokomisunga mpe bosunga bayebanso esili boka kosunga kati na bomoi na bino tosukisi bongo na komba Fumukimbangu matondo mingi matondo munda maboko makasi matondo ndenge ntina bongo ya kosukisa manaka na biso ya conférence de bana biso ya mokolo lelo nde bonso tokotelema na botosi loka tobandai na nzembo ya lokumu ya mboka tosukisa mpe na nzembo ya lokumu ya mboka telema mwana Kongo moko
mibale telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona bonsomi tombola elongi ebuma makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia batwanguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzembwa lokumu na bino bosangani na lolendo kumisa bendele nayo ya tina ya bonsomi Kongo epambwama ya bakoko mboka elingama tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango mokolo mwatuku misato na sanza ya motoba mokolo mwa moi ya kimia mokolo mwa lokumu zala ndezeneneke mokolo mwa lokumu pe ya ngai ya bonsomi tokotikela bakitani na biso pona libera matondo lisusu na banso matondo mpenza ndai ya bonsomi oyo tokotikela na bakitani na biso biso moko tozala bayambo tokopika bonsomi yango mpo te oyo tokokotikela na bana na biso nde etumba ya ngunza manoka nde etumba oyo tozobunda na kati ya lisanga vuvamu tozomisa bino matondo mingi nde totomeli na banson butu elamu na bomafungukimbango